Laura Choute, bien sûr, Laura Choute, Sikoyo, à comment mata niveau. Mais Manike a sali à trop, koleka bangwana tout. Manike a matisi lupemba ya site. Manike accompagné Ken Piana kitoko. Na kanisa bozo comprendre nga. Neti Kester accompagné à vivre kitoko. Totali John Poyi, totali Madilu accompagné na Oke Jazz kitoko. Totali Simaro Lutumba accompagné Suka na Oke Jazz. Accompagné Luambo kitoko makasi. Simaro Sikoyo Manik de John asal kwa la Simaro Matumba Lutumba na kati ya fimbo na fimbo ya Ken Piana. Hein? Mais Ken Piana en tout cas bazo longole bazo fondele beskize po bakizeye à tort. Est-ce que likambwana ezana nini attaque à Siliki po ya yambai Karine Mokonzi? Et ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir musala o manike asali na fimbo na fimbo. Soki makamusu baswala na balabala po na mbongo. A longoliye ou bien lingier de suscité. Et ça n'a rien à voir toujours pour le baneke au longo libela mais zwa mbongo yo. Na longolio mais zwa mbongo oyo. Vous comprendre? Wana mutako sentir que oui, Ken Piana a longoli penza Manik de John na ndenge ya normal alobi na eke musala esili et loko oyo koko pesa iza susute ozape mal poli ale o longwe mais na indemniser yo na pesio indemnisation na pesio mbongo yo na nyonso oyo sali na oyo memaki awa salaire ezate me mwa mbongo ebele banda mbala moko eloko mosusu 2000 euros et kangama 2000 dollars et kangama ya mobimba apesi. Ken Piana pona pesa ye yango mutu asali bongo likambo nini ya kokosala ngote. Ye prophète Emmanuel Dadi apesi ye voiture mais ya zoloba pasteur prophète soka apesi ye amoni ndenge atambulaka na makolo amoni ndenge yaka ndengwana mais wana musala moko tasali pa prophète. Mais Yesu ofele, mais sikoyo Manik de John, ye penza a travailler dire, ye penza a zui barankine, ye penza a bimisi énergie ya suka po fimbu wane kinde bongo, fimbu na fimbu. Na makambo kutu ya groupe ya musique, ya F victime ya ngoko tote, ngana zolo belakaka fimbu na fimbu. A joué penza rôle ya makasi. Donc Ken Piana a koko boake boete lokola animal. Surtout ye mutazo kene ko sambela. Ba PCP cadeau na prophète. Prophète o pa sambela kaya solo. O batu bazako kene mingi pa na ye. Siko ye muta bongo. Azana comportement. Ah manike. Manik de John. Pasi na motema. Pasi vraiment. Likambe koko kwe la Manik de John. En tout cas, kosala musala oyezanga indemini ba indemniser yo oyezanga indemnisation en tout cas ezali vraiment likambo Manik de John aye fimbu na fimbu Ken Piana Nzambe nanga Manik de John mawa mama ya 4 bana mama oya pese énergie Manik de John passe na motema oye kweli Manik de John en tout cas esalinga passe na motema pasi na ndenga kosakana te oya bundi bongo na age ya ye aya kosuka boye na fimbu na Ken Piana ataba indemniser ye ba boyi memi ko indemniser ye. Aïe, Manik de John, mawa. Mawa bandeko, mawa. La commune a une liste. Liste d'Imia, ya. Il s'est dit 2020, ils ont ma cambo. Donc, quand tu as ma cambo, ta qualification 1-1. Cambo tampon. Il y a coach juste non.
aza mystique donc omoni bapema nyonso batampo baride makambo nyonso donc tozwa numéro soki aza na ndeko no tampo ebeta ye aboma nzoto te coach aza ba nyonso baeleve coach na bango azala na Londres abengaka na numéro naokokuta 0 eza plus 44 action eza plus 44 74 24 025 Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirique, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tosakanaka na biso, tosalaka na biso ba clash, tosalaka na biso ba randu. Me vi ya mutu, na musala ya mutu, foko respectango. Mwana mwasi oyo, Manique de John, abimisi energie ya kosakana ke na fimbu, mutu akoloba asali lokote azate. Bandeko, fobu koyeba ke Ken Piana. Na fimbu, Ken Piana, azaneti Vincent Chiluzi te. Vincent Chiluzi, azali mutu moko siti na egali ye. Donc, Vincent Chiluzi, na siti na ye mutu akokosala ba view koleka ye azate. Vincent Chiluzi, mutu akoko travaye makasi na siti na ye koleka ye azate. Me Ken Piana azabongo te. Ken Piana, fimbu, ndenge zawana, eza esprit d'équipe. Donc, équipe nyonso Ken Piana zwa, bango mutu ba forsaka. Bango mutu ba travaka fort. Bien sûr, Ken Piana za leader, grâce na yepe, yende mukolo ba idéologie, yangwe kendeke bongo. En bref, to changoneti, groupe ya musique, pour bo comprendre moi muke. Bosomona, ninyoyo, Ken Piana, eza lokola viva la musique ya Papa Wemba. Papa Wemba za kourou yaka. Donc, Papa Wemba toujours a sala musique n'équipe boy. Pour Papa Wemba yemoko, ayembaka yemoko, eza mwa mobulu. Ndenge moko na Ken Piana. Bien sûr Ken Piana, akokoka ndeko mema site na ye. Mais akokoka ngona succès o ezate. Ndenge mo Papa Wemba, viva la musique, akoka kome mango bongo te, sans que na azala na mutu. Mais soki tozwi neti ba lokwa kwanza, lokwa kanza. Tozwi ba kanda mbongo. Bozolanda, batu wana bakoki komema. Ba groupe na bango moko. Donc ndenge zali Vincent Chiluzi. Aza différent ke ba Ken Piana. Donc Ken Piana amemaka na groupe wana nyonso. Ken Piana kokomema ye moko te neti Vincent amemaka. Yango wana Manique de John ajoua eloko ya munene neti Madilu ajoua na OK Jazz. Neti ba Jompoyi bajoua na OK Jazz. Ndenge ba Kester Emeneya bajoua na Viva la Musique. Ba Juna Janana. Bozo comprendre ndenge na zolobela. Donc eza bongo. Sikoyo ye Ken Piana Manique azuye abwaki ye bongo. Pana bango, bazako luka toujours ba motif ya kobwaka ye. Si ba bwaka ki ye kala. Mais motif mususu ba yeko bimisa sikoyo na munoko a Lorachou ke Manique de John asiliki po Ken Piana ayambaki Karine Mokonzi. Donc chaque fois bazo luka ba esquisse. Avant esquisse ezala ya téléphone ya Karine Mokonzi. Bazala ki na esquisse ya caméra Manique de John a soignisi ye na balabala ba filmer bango a kolimbise société. Grâce à Mopao bazonganaki. Mais avant wana sa boaka ki Manique de John musika déjà. Soki bokotala Manique de John a tikala susu na place wana te, surtout lokola ye spécialité nezala ki rando. Mais Ken Piana soka yebaki azana besoin susu ya Manique de John te. Donc, akulobane musala esili. Salaire eza susuté. Mais eloko kozwa siko ezali indemniser ye. Donc, indemnisation. Donc, apese siko mbongo moko, par exemple, 2000 €.
ou bien $2000 alobi na pesi yoyo po na longoli yo musala po longwe même bazaki na contrat te apesi ye po manike aza na image moko ya ndenge wana bakoki kobwake lokola mpuku te manike aza neti lorachu te bien sûr lorachu mpe sikoyo akomomata niveau mais manike asali ya trop koleka bango wana tu manike amatisi lupemba ya site manike akompanye Ken Piana kitoko nakanisa bozo comprendre nga neti Kester akompanya viva kitoko totali John Poyi totali Madilu akompanya na OK Jazz kitoko totali Simaro Lutumba akompara suka na OK Jazz akompanya Luambo kitoko makasi Simaro sikoyo Manic de John asalo kwa la Simaro Matumba Lutumba na kati ya fimbo na fimbo ya Ken Piana hein? Mais Ken Piana en tout cas bazo longole bazo fondele beskize po bakizeye ator est-ce que likambwana ezana nini attaque à Siliki po ya yamba Karine Mokonzi ezana rien à voir ezana rien à voir musala o manike asali na fimbu soki makamusu baswana na balabala po na mbongo alongoli ye ou bien lingi lisusu te ezana rien à voir toujours po lobaneke olongwe libela mezwa mbongo yo na longoli yo me zwa mbongo oyo bozo comprendre wana muta ko sentir que oui Ken Piana alongoli penza Manic de John na ndenge ya normal alobi na eke musala esili eloko oyo koko pesa iza susute ozape mal poli ale olongwe mais na indemniser yo na pesio indemnisation na pesio mbongo yo na nyonso oyo sali na oyo memaki awa salaire ezate me mwa mbongo ebele banda mbala moko eloko mosusu 2000 € ekangama $2000 ekangama ya mobimba apesi Ken Piana pona pesa ye yango mutu asali bongo likambo nini ya kokosala ngo te ye prophète Emmanuel Dadi apesi ye voiture me yazoloba pasteur prophète soka apesi ye amoni ndenge atambulaka na makolo amoni ndenge yaka ndengwana me wana musala moko tasali pa prophète me yazwi ofele me sikoyo Manic de John ye penza a travailler dire ye penza azwi barankine ye penza abimisi energie ya suka po fimbu wane kende bongo fimbu na fimbu na makambo kutu ya groupe ya musique ya F victime yango kutu te ngana zolo bela kaka fimbu na fimbu a joué penza rôle ya makasi donc Ken Piana akoko boake boete lokola animal surtout ye mutazo kende ko sambela ba PCP cadeau na prophète o pa sambela ka ya solo o batu baza ko kende mingi pa na ye siko ye muta bongo azana comportement o ya boye ya kokosila ya koluka beskize po akoseli manike makambo te makambo basolo ba manika salaki eza ya solo mais elakisi te ke yango bakolongola ye sans kopesa ye ko indemniser ye donc kopesa ye indemnisation donc faut ba pesa ye mbongo donc mbongo même basinyaki contrat te mais musala oyo asali abatire eloko munene na kata groupe wana mais na ndimite biloko nazo ndima te Ken Piana mutako kosala ngo bakomosa lepe bemission balingi babimise mabe batie memi titre azandoki mutu akaboli na bango rando akaboli na bango mafinga ye wana bazo traité sikondo mais Ken Piana ata balobaka ke o Ken Piana azakane mutu barankini te Ken Piana zane gentil Ken Piana soka zana ngwa kabi non ngana moni ozalokuta ezalokuta pourquoi Manic de John akobwake bongo lokola animal lokola nyama en tout cas esali pasi na ndenga kosakana te en tout cas na regretter Ken Piana lingana no yeba bien zonga sima kanisa malamu soko sala malamu soko zo comprendre te kende ta pa ya prophète na yo
Emmanuel Ded expliquer situation la qui c'est vidéo oyangai. Nazolo kwa kuna prononcer ba mot ya français moi qui toko poka ko comprendre. Pour cette situation ngana benga ngo situation. Net indemnisation na benga ngo indemnisation. Ozo comprendre mais nazo prononcer kaka bien pona yo. Ozo lingo comme ça même mayele poka ko na koma mayele neti bino. Mais ngana préféra kana sala na kana biso bazoba. Na sukisi awa. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.